Merci Nabalandi, ya tokomi wapi eza oabino epenge Fofana. Nalobaka toujours lolenge makambo ezo kenende kombo pe changeaka. Lelo na yambi jeunesse ya UDPS. Bomoni la makambo tout eza asika. Directeur à cabinet chef de l'État abimi. Premier ministre abimi. Siko vision na bango ezanini. Po bango nde bakolo pouvoir. Pour le président comme apona batu nyoso awutaki na UDPS. Faki bajano babima na babalabala batangisa makila yango bokomona image ya Rosar Malonda batu bazoka bondeko oyo etreta batu pona Janine Mabunda abu alongwa esengaki chauffeur kutu ya président jeunesse ya UDPS azoka po Janine Mabunda akende lelo vision ya jeunesse ya UDPS pona union sacrée po numéro 1 ya gouvernement comme premier ministre abimi yango bomoni babilenge comme d'habitude soki bazalaki bato akoteka bilamba balingi bakende Chine kosomba bilamba to na Dubai mais wa bapona kosala politique nde sengeli ata omeli mai ata olie fufu boyebaka jeunesse ya UDPS baza prêt ya kodéfendre pouvoir na bango na 2023 bango nde bakosamba bomona bango mama boma te baza na droit ya kodéfendre pouvoir pe ko protéger yango yango na kobanda na présentation mona mboka mbote mbote ndeko nalingi otala caméra ba senti penda jeune attaque représenter la jeunesse ya UDPS na na plateau mbote ndeko Fofana Kombo Ridolphe Mayombo. Merci mona mboka mbote mbote Mopanzi Sango. Kombo Nangai président Sebalouza Edio, les combattants actifs sur le terrain, entre-temps national chargé à défense de la Ligue des jeunes. Merci, toujours dans la présentation kaka. Moi Mboka Mbote. Mbote l'élève du maître, autrement dit moi na ndeko ya mwana kolo lupango. Kombo présentation na yo awa ozanani ozo représenter nani pour tout monde aux jeunes. Non, ils ont une sous-présentation, Togo s'est présenté sous terre, tous les jeunes, Naratia Idopes, Combo Blanchard, Lolonga, tous les bilingues, Naratia Idopes, tous les mouvements, Tokambaka, ils ont belé, mais notamment, à Combo et à Jeunesse Idopes, tous les pour la compte à Jeunesse Idopes. Toujours, car toujours Nakatia Bana Mibali, mon amoisi. Kayemo, comme tout ça, ça m'a gâté. Combo nan. Iget Kalala. La jeunesse UDPS. Merci. Tato na bulaga okata suki men akatite. Kandat. Kande ali donc ngatalaka sénateur aka moko Christian Odiabani minga ko lobizati. Na se présentaka te mais yo provoka nga toujours na se présenter mais Christian Odiayo oya yebi ayebi. Oya yebite. Amediembika. En tout cas, balandi ato komi wapi na moni ba memi soki bon Marley to Alpha Blondie na éviter ye moko na no aloba. Pour moment le longa siki échanger. IDPS bazana batu lo lenge nyoso. Boko lemba bilongia. Mbote mwana mboka Fofana. Eza ya bino Big Sami to kufika ya bomoko IDPS jeunesse ya UDPS. Merci mwana mboka Bisami. Bisami akinaka na anere. Yete. Parce que lobby penda moto a mimona yike Congo ekomaka na poche na ye o abomba mona mobalo poto kotuna est-ce que ye pa ko ba sa signature te pour ba plaigner ba komi soki 1000 tata o e pa sala boloko na ville ba bomba e na Gombe so 3 ans so 4 ans mona mboka présentation na bino a bato bayoki tango ba moni président de monsieur directeur à cabinet abimisi premier ministre. C'est le gouvernement. C'est l'OYO. Contribution à l'Union Union sacrée. Non, contribution à l'Union Dengue tout le bien, on a émission précédente. C'est clair. Donc, biso tout ça, jeune OYO, to bundi mingi. Et tout ça, jeune, to accompagner d'abord. Président de la République. Bon, nous avons la chance que Ayebi Moko na komone awa toza bato to soutenir mingi na parti bitumba nyoso pena Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Zwa. Donc toza bato to meka ko bunda donc en sorte que tout ça la sorte que to permettre na motuna biso ko ma place azawana. Donc
Ce qui est ba kena minute union sacrée sa vision na yemoko. Alors sa vision na yemoko obiso notamment jeunesse il y a eu des pes baza ba jeunes baza très éveillés, ça ba jeunes il y a ba complaisance il y a ba quitte de personnalité mais plutôt ba jeunes ba soutenant IDPS bazalaka toujours na IDPS ba soutenir ba valeur oyo to comprenez vraiment ba makam donc toujours ba comme eza vision chef de l'état moto to la mukaka na kombo na ye maben donc pasi na ye za pasi na biso faiblesse na eza faiblesse na biso nyonso eza ya biso donc tozo comme et si to soutenir déjà vision na ye ya o tozo benga union sacrée donc ba décision nyonso zozwa ils ont vraiment bienvenue et Panabiso. Tout ce que nous pouvons dire, par exemple, nomination à directeur et à cabinet. D'abord, c'est tellement, ils ont nomination malam ou bien réfléchi du fait que l'homme est fils maison. Donc, tout le bel qui on a la déclaration de Top Congo. Excusez-moi. Donc, c'est ce qu'on dit. Non, biso to zalaka si ma chef de l'État na décision de sur pour tout ça la sorte que on y sur tout ça ka si manae. Et nous sacré les lots tellement eza vision chef de l'État na ngana loba eza ke mutu nyonso a faire partir na vision ya mutu. Il faut à comprendre on nous bien avant adhérer. C'est comme si ba ministre bakoya okolingo ya na ba sentiment na yo moko tandis que comprendre vision ya mutu ya iloko zo kotate. Donc les chefs de l'État aujourd'hui, je remercie Dieu que nous sommes dans maboko na yi. Donc sozo kota pembe na Félix Tshisekedi foi ba kalingaka mibité, alingaka bato lokutate, alingaka bato baza komi servir bango moko te. Donc eza gouvernement ya baumbu. Donc ozo ya tout en mettant dans votre tête que naza esclave, cette fois-ci je dois servir mon pays. Donc makambu ya ko servir ba yemei mais makambu ko servir ba to eza soute ba grand maître eza soute mais c'est plutôt ko servir notamment les gouvernements oyo ndimi pour ko servir peuple congolais et surtout ko sala tout autour ko sala confiance na le commandant suprême oza chef de l'État. Donc ce qui et que ça la moto kota na vision wana na makanisi na ye moko en tout cas ye baké biso ba jeune na IDPS to côté le meleka les 2 jours donc et que ça la ba ministre ba 2 jours ba ministre ba il y a une semaine oyeka boto comprendre que olingo banda ba jia buzoba en tout cas okoyeba biso. Merci mon mboka bisami lelo okosa lokola neti oreille du chef composition du gouvernement za d'abord représentation à la province. Sur le Grand Équateur, Otali Sankourou, 6 territoires, Congo central, Ozui Est, Katanga. Le Tomoni, directeur à cabinet Katanga, premier ministre Katanga, ce qui est le Balobi, Big Sami, composé gouvernement. Par rapport à comment on a 2 ans où il y a l'équipe Pamba. Malobese Pana. Oui, moi, Namboka Fofana, na Yokio. Nenga ubenga ngaka bakanga kanga balemba na o etali gouvernement na rozonga na ndenge ne kolobi ezana une vision ya président de la République eza pensé na ye azui noto moko o ezaki divin ke nengo ya okamamboka esengeli oyo ka peuple ningi peuple bisake na balabala le peuple d'abord. Ayoki le peuple d'abord, azui vision ya papa Tshisekedi pe ya kumbi yango. Quand nous parlons de l'union sacrée, nous voyons plus encore ba tribu. Tant tozoba union sacrée, tozomona généralité ba congolais so basangani. La géopolitique eza nango mabete. Ya ke ba katange ba tutel, mais ngana talaka esengeli tozo bato bazana bolingo ya mboka. Na bolingo ya mboka omona, tokomona tribalisme te. Tokomona plus ba o bazana sens ya ko servir la nation. Et Félix tient compte de cela. Tokolukate parce que na province Songolo et bele ba batangité. OK nous copé ça bango justice. Oyebi que justice elo moko o to mola mboka. Ceux qui na minute oyo balobi toza na poste médecin. Moi je pense qu'en démocratie, méritocratie c'est les ala liboso. Nous ne devons pas seulement aller chercher mutu moko na basan kusu aya ko remplacer médecin général au moment où ça ni médecin té. Ozomona même biso bato to bundi de lo et son abiso zanini que méritocratie wana ezonga na kati ya base
que ba nyonso babunda ba se retrouver pemeni ya mokonzi lokola lisupe lito inaye ezala te makambo ya moto awutaki France Belgique aleki sandwich abundi na mayonnaise aya ko respirer fruit ya batu oyo babundi na masasi babundi na bagaz babundi na tuerie na pour moi vraiment nazaka na kati ya vision ya président Fachi ya ke kotala te pona kopona batu pona telle province mais ata la plus méritocratie ya batu wana eloko nini batu wana bakoki ko apporter lelo oyo biso tozo le kana plateau pour tozali nouvelle génération politique o tozo ya ko remplacer ba nyonso bazaki na ba Sénat ba nyonso na parlement nous venons les remplacer ba yebi yango au sein ya parti na moment où le parti de pèse ba yebi que jeunesse on est ba ko remplacer bango Tshisekedi nous a formés quand je parle de Tshisekedi je parle de Tshisekedi papa hein qui est notre icône il nous a formés et préparés pour na kozwa relève après yé quand balobara ki Tshisekedi akufi moi je dis Tshisekedi akufi te il vit à nous le père de Tshisekedi ezana moko na kati na biso et Tshisekedi a été initié par son père na moment oyo choiso ça la gouvernement beaucoup zonga même na peur oyo Tshisekedi azwaka primature oyo le père batu baya ko zongi ça na batonga Félix aki na même politique alobi akofouiner na passé te mais bazo pousser yé hein akene na yango mais c'est la justice qui va les fouiner ce n'est pas Tshisekedi yango vraiment toza vraiment na sima ya mokonzi pe toza wana pona kosunga ye pe ko aider population na ko accompagner le président de la République pour population pe sengeli azana na balobene ba leader oyo bazolobela ye. Merci Naina Baxelao quelque chose pour na sauter oza parmi ba victime ya mona mboka Kalev okenda boloko bakanga oyiba eloko ya mutu te mais tant omoni batone muyambo o aza victime lokola yo a déposé plainte omoni Christopher Ngo a déposé plainte yo pe olimbisi to kaka liloba nzambe kotio ngai tozabe bana nzambe na loba lomo ba yibi koko bobosani bon koko na plainte na ngai eza bisika bomba o déposer te plainte na ngai eza na CPI oyo koya kokanga bango nyonso na plainte na na déposer na CPI tant na yoki batonye moyamba déposer oui nous encourageons et nazape parmi ba signataires ya eloko wana mais oyo ya biso eza ke la CPI doit descendre arrêter batonye so basaki barbarie ozomona bakalev wana ezaka ka michopi moko ya ouais beto umeli talaka bakangi kangi na lelo bakangi na tongo basanzo na pokwa une semaine bakangi na ba ane wana na ibi ba prison na ngonyoso ko banda na oyo ya 3 zolo tiko kene na ya suka oyo même baboti balela na yemoko président Fachi aleka na TV kaka na émission na bino awa to komi wapi pona koyebisa bango turoyo to sengi ba libérer Big Sami to monaki maloba ya président Fachi et salaki musala na moment oyo nous demandons à tout le monde où il y a des victimes à qui on déposer plainte naïe. Et Bissopé tant que parti au pouvoir, nous devons penser à toutes les victimes. Donc même il faut organiser à ta messe moko. Il y a des victimes qui sont martyrs, Bisso jeunesse oyo, to organiser yango président Ayawana pour ba martyr wana milieu monango zo yenga yenga. Nan basu kimiate. Ata Lumumba nde ozomona wana. Lumumba na zo kimiate. Bomoni même na niveau ya Union africaine le président Fachi a sali appel na makambo ya Lumumba a sali appel na bikeko na biso o ezali bana mboka ezonga na moi je pense que nous devons mettre la conscience liboso ya raison na tozonga étant que le bantu o nyo sabi ya sala mabe à répondre na mabe na ye no quitter la malédiction et rozala likona epo ba mili monyo so neza na katsakolela. Merci. Union sacrée, oui, vision à chef de l'État. Mais bino batoboza libanda, bozela rateka o malonda, bobi mabokende ko bunda. C'est le moment pour contribuer même dans ba message. Le seul moyen qu'on communiquer. Yango tient secret dans le baki keno, politique et sa communication et sa politique. Malobeze pana. Merci beaucoup Ndeko Fofana. Idée de Konanga Big Sami Bimisi vraiment ils ont vraiment idée à encourager et puis de soutenir Rango et de réfléchir sur ces sujets là il y a ba mona qui passe na temps ya opposition ba souffra ibelé par rapport à Union sacrée
Oui, toute la jeunesse est au bondi trop. Et puis les autres sont en position. Tous bon de la ti. Vous allez comprendre de Fofana. Ils appellent tous ont mérité quelque chose. Tous appellent à moi à dire na sortir gouvernement. Oui, tout le monde combattant Guilain bâti na cabinet chef de l'État en tant que directeur. Il y a 48 heures tout le monde le premier ministre. Ils ont décision à mon conseil. Biso to côté les mela mon conseil parce que ça chef na biso. Mais la composition gouvernement, tous à peine à moi à dire. Tout appelle le banabiso, tout se retrouve pe na kati kunandeko. Fofana des messages au biso tozo lancer na mokonza mboka yemoko parce que biso toza jeunesse oyo to yebi début masolo oyo. To pesa qui peut confiance, yepé à son tour place à commis. Azong c'est le peut confiance en toza ba incapable té. Ndeko Fofana. Toza ba incapable té yango tozo senga yemoko chef de l'état ayebi que no ba petit nanga ba soda nanga bango wana. Na composition gouvernement oyo ya kala troté oyo na kati ya koselema biso toza na liloba toza na part na biso ezala te que non ya gauche à droite. Sinon pas tous d'autres moyens à revendiquer parce que oyo kobimaso qui jeunesse biso to se retrouver té tous ça jeune leader d'après tout Ndeko Fofana ça dit beaucoup. Merci. Question réponse. Contribution à président Seba. C'est l'oyo net ministère de la justice, affaires foncières, sociales, économie, finance, ministère intérieur, ministère de la défense. Ce qui va passer au BIC, c'est bas. Ça est là, biso classement. Malobese pana. Merci Ndeko Fofana Mopanzi Sango. En tout cas, chef de l'État, Moutema naye au fond du cœur, ils ont ouvert. Ils ont ouvert, c'est-à-dire que Mokonza Mboka a sali union sacrée pour envoyer mes individualité, a sali union sacrée pour le peuple congolais à se retrouver. Mokonza Mboka a aussi travaillé dans bandeko ya FCC awa, a travaillé dans bandeko ya FCC, mais malheureusement bandeko na biso ya FCC bazalaki na mutema malamu ya ko accompagner chef de l'État té. Chef de l'État quand même okulanda ki na discours na endenga lobaki ke na sibi ba humiliation ya makasi ba humiliation wana ezalaki na niveau ya bato ya travailler ki na bango ya coalition comme FCC, mais nous allons compris que chef de l'État a eu décision ya kolobake en tout cas union sacrée eye pour na ko sangisa bato nyonso tout. Bon mokonzaza na mutema ouvert tozo zela gouvernement ebima. Tout le monde qui déjà premier ministre déjà bimi, tout le monde qui directeur cabinet déjà zawana en place déjà, tout le monde qui gouvernement bima. Mais tout le monde na Mokonzi Mboka, président Félix Tshisekedi Antoine que abosa na te que jeunesse na epé ezali. Jeunesse na ezali, oyo alitaki na bango, oyo abundaki na bango, amonaki na bango passe. Mwana mbanda zaka mwana mbanda, bana na yo bazaka bana na yo. Mwana mbanda eto saleli nyonso. Akopesa o déception ka toujours. Pona za mwana mbanda mais mwana na yo zaka mwana na yo papa bana na yo otiki bango toujours kana balabala ozomona mabeni nyo obiso to sali o tozo futa mana omoni de singe to kotisi ba liste plusieurs fois to kotisi ba liste na ndenge nyonso o bakotisaka ozomona nous allons comprendre que ba liste o ya biso ils allons considérer te ozomona jusqu'à maintenant tozaka na limité na CNZT. Biso ba combattant autoza na capital tozolela et bongo ba combattant ya province ba ozala nanu ndenge nini ba kozala ndenge nini to mona ki ba ministre na biso IDPS bazwaki ministère ya comme ya tourisme bazalaki wana bandeko na biso ba ministre basungi biso na eloko te et sengelaki ko pesa chance na mutu nyonso tout na niveau intérieur même misale kota ba combattant intérieur bazwa misala ba se retrouver ba combattant qui tchasa bazolela nanu bazolela bazomona clarité ba konza parti bozomona ba combattant te ya ngwana to sengi na mokonza mboka fongola misu cette fois-ci apesa biso ba ministre ya malamu même ngai se baluza idio naza pe capable ya kozala ministre ya kozala conseiller quand même ni nazawa naza déjà déterminé vis-à-vis ya combat ngona lité nazo mériter pe kozala président ya parti d'avance Congo ezoya Ndeko Fofana a annoncé déjà bien avant, je suis candidat comme président du parti. Na kotia mutu na IDPS. Nazak oui.
vis-à-vis expérience au ngai Sebaluzaidi naza nango ya 37 ans naza capable ya kozala ministre naza capable ya kozala conseiller naza capable ya kozala député d'avance na congrès ozoya nga naza candidat na sengi na bandeko nyonso tout na baike nyonso na bakombata nyonso tout na ba diaspora bo soutenir Sebaluzaidi Dibatesa ngai na yebi histoire ya terrain ndenge ezali na yebi souffrance ya bakombata ozomona bakombata mususu lelo yo baza wana batikala na badefo na banzoto baza ebele batikala na badefo na banzoto bakombata mususu bakomona ba problème ya mutu ozomona vis-à-vis ba coup de balle mususu bakomona ba problème ya misu oui ba Christian Ndolo bon eza mutu akoyeba souffrance ba kombata faut azala vrai combattant faut azala combattant au profondeur na sengi na tous les ike na sengi na ba diaspora ngai Sebaluzaidi naza candidat na congrès zoya comme président ya parti IDPS Roi Salomon zalaka mwana muke a diriger ka pays Israël akataka likambu ya somo o ba juge ya mokili bakoka kokata yango te ozomona ngai nakendaki même na Goma ndeko Fofana na moni ndenge ba combattant bazolela na Goma ba combattant bazolela bazoloba ke est-ce que président mokonzi ya mboka abosani biso ou bien comment Seba bino bozana Kinshasa kuna bomeka mpe kokomisa message oyo pa ya mokonzi mboka bakombata Kinshasa bazolela babike biso bakombata ya intérieur a toza capable ya ko travailler na ba domaine nyonso tout pourquoi bazo négliger biso bo yango na ngai Sebaluzaidi naza candidat et pesa ki ngai kanda na lali na butu nzamba yebisi ngai te Seba telema pour na parti pepe mona mboka na yo yango na omoni ke na zui décision wana comme Kena la candidat président parti ba combattre belé le lot tozo mona bana na bango baza ba orphelin basi baza ba veuve nani kolandela bango nani ko soutenir bango muto ko soutenir bango azalité ba komaka ke maboko na matama non on ne peut pas accepter ça ya ngwana to sengi na mokonza mboka gouvernement o ezobima mbala oyo to sengi ba tuo bakoya bazala na souci ya population bazala na souci ya peuple congolais ke baza na souci ba intérêt na bango ya mabumu na bango wana to linga bato ya bongo te même nzambe na likolo ko accepter ngote to sengi justice ya nzambe esala merci ndeko Fofana merci gouvernement ya union sacrée oza mutu ya jaune mutu ya bleu maintenant au côté na union sacrée oza sur na couleur jaune te ndeko na ngai soki lelo oza oreille na litoi ya chef a lobby salelanga classement c'est loyo bananga déjà ba lobby na lingi oko poser mélodie oye ko beta na union sacrée. Merci Mopandi Sango Fofana nako pesona nous merci beaucoup na ndenge o yambi biso lisusu na yebike mupepe ozoya nango ekomi mwa ebele ya makasi kombo ezokende ozaka sur les traces ya ndeko Eliezer c'est bon na bike ba ne ozo ayo pour bimara député pe marambo ekene on les a prophétie OK bon et ba une change à to ebité je serai un peu incohérent sur na lobeli mokonzi ya mboka te na senga d'abord merci na nomination o ya sali parce que c'est lui qui connaît les joueurs gauche droite et ouais donc c'est lui l'entraîneur donc c'est lui yenda zo sala tout c'est lui qui coach. Donc il comprend bien ces éléments et il a placé une personne crédible à la personne. Il y a M. Sama Lukenge. C'est un monsieur, on peut beau dire, hein, il y a Obazolo Bawana, mais nous on retient de lui un homme cohérent parce qu'il a démissionné d'un gouvernement suite à la position politique. Et je pense qu'il fera encore plus mieux que cela. C'est un ingénieur de formation également et il est maintenant sous un autre leadership, sous un autre système oyo aroyo kamingi président et en plus il va pas travailler sur base ya ba mot d'ordre de outil na ba ferme moko boy non lui va travailler pour donner un vrai rendement et pas ya ba congolais ba sala makambo Congo donc disons oyo ba congolais ba dans ngo posa apesa bango notamment ba défi zo attendre et ça beaucoup plus situation ya est sécurité ya est accompagnement ya il y a au babengi programme il y a gratuité enseignement à président faut continuer un peut appliquer un comme parfait et troisièmement il fallait au bisoto zelanae et amélioration et conditions de vie à Congolais et quatrièmement
encadrement to benga eza ba réforme. Donc le président, il est là pour faire des réformes. Ba réforme wana ezo toucher ba institution nyonso ya mboka. Il doit faire des réformes pour que tous soient résultats à Sika. Parce qu'on ne peut pas faire des mêmes histoires avec des mêmes systèmes. On va toujours être bloqué, on va toujours être limité. Donc on doit changer avec des réformes pour trouver un autre rendement et un autre résultat. Bon, nous, pour lui, Toyebi que c'est un homme compétent, Toyebi qui a travaillé bien, et nous lui souhaitons un fructueux mandat à travailler bien. Sous le leadership à chef de l'État, je sais qu'il a travaillé très bien. Très bien. En ce qui concerne l'union sacrée, ou soit les critères à bateau dans le gouvernement et l'union sacrée, c'est un gouvernement de défis. C'est un gouvernement de défis. Nous, on attend de ceux qui seront là-bas à la non bâtiment, na ba main saleté. Main saleté, bateau peut plonger beaucoup plus na ba nungute. La bateau nous propre parce que l'union sacrée a blanchisserie et yo ko laver mutute. Quel que soit le nombre de députés que tu peux avoir, selon le poids politique de l'Assemblée nationale pour produire un ministre, on ne va pas produire des chefs de partis politiques qui sont des détournés ou sont les noms plutôt sont repris dans des rapports un peu nocturnes ou bien absurdes. Nous voulons des personnes crédibles au barreau accompagner le chef de l'État. Et ce qu'on peut retenir de la nomination de Ndeko Bisso, c'est un monsieur trop jeune. Il n'est pas le plus jeune des premiers ministres, mais à l'époque, Nabiso a quand même plus jeune. Et, 43 ans, c'est quand même plus jeune. En voyant que Outi n'a pas 70, to Bamba Mimbalamo n'a pas 40 ans. Donc là, il faut que Ozalara Félix, pour sa moutabongo confiance, que Outi n'a pas 70, Kitisi Maman n'a pas 40. Tu vois? Et c'est vraiment une rupture. Une rupture. Il y a des antivaleurs. Les pères nyonso ya ba mité mama be, il y a des antivaleurs, il y a des prima cour, il y a ceux qui ndenge nini, ba fanda balingara ba jeune ba matate, Félix ayo kosuki sabango. Tolongoli bango déjà. Nzamba zo sunga siko ke ba jeune bazana ba idasika, bana ba virus mabete ya kimuyibi ya destruction mboka, bazwa ebonga wana pe batambuisa mboka lolenge mususu. Et nous savons que c'est un renouvellement, il y a classe politique. Comme c'est un renouvellement à classe politique, facilité à combattre. Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a un jeune à primature. Ça fait une fierté, tous en a joie. Biso ba jeune à UDPS, c'est disons le premier ministre Sama doit comprendre qu'il y a des jeunes qui ont lutté pour que lui soit là, la place il a commis. Il y a des jeunes qui ont lutté, qui se sont sacrifiés pendant plusieurs décennies pour qu'il y ait comme premier ministre. Donc, il doit beaucoup plus investir dans la jeunesse. Doit investir dans la jeunesse. Tu le dis que tous les jeunes doivent devenir, tous les jeunes plutôt, comme ministre, non. Mais il faut un programme pour les jeunes kota pe bazwa pe oyo bango bazo mériter. Nous avons des phénomènes kuluna, nous avons de l'insécurité, s'il y a un programme tracé pour éradiquer tous ces fleux là et que ça a bien makasi pour nabiso. Et au sein de l'UDPS, là je souligne, il y a des jeunes aussi compétents. Il y a des jeunes compétents qui peuvent également accompagner le premier ministre pour des résultats. Oh, il y a Zolukana ensemble, na président de la République, ensemble, il y a Congolais, et ça a un résultat positif. Et qu'en 2023, nous avons un vrai discours de campagne pour convaincre les électeurs de réélire le président, ou réellement réélu en 2023, parce que nous aurons un bilan à présenter au positif. C'est dans ce sens-là. Okay. Merci. Toyoka sikoyo. Moko ka mwasi abazalaka na mulongo. Na union sacrée, bako pesa ba critères na ba service était. Lelo to sukanati, tout ça longa ministre, l'ambert main des ministres. Est-ce que kende penda? Pourtant tout ça ngamoni keno, l'ambert main a salaki boy ba salaki logoté. Ye ba kenzela moko, poto zaka ba congolais. Yosko attaquer maman, talisa skonzela. Likambo ba ministre sikoyo critère pour la ministre mais on est secret à président critère nini gouvernement ebima et simbate on a qui gouvernement Bruno Tshibala on a qui gouvernement ya Sami Badibang ya Matata Poni ya Pepe Ilukam kam tazaki na Bruno Tshibala abaluki boye a commis ministre. Mais aussi, on a salaki et le côté.
na uti na Sankuru awa na nyoso Joseph Kabila apesa oyoki keno bazwi bato bandu na gouvernement awa ya PP photo ya chef de l'état na bakata ezate ti siko eza na ba province na photo ya Joseph Kabila oyoki awa na bakata na bandu ville siko lelo soki président abengi parce que vision eza ya ye mais selon yo soki babi keno toko sande poto zo ba ministre critère neti okopesa ni pour na critère ya nomination ya ba ministre et le kotoza ko senga par rapport ya union sacrée puisque union sacrée est venue changer ba possibilité union soit comme ministre comme ministre na union sacrée c'est autre chose donc ça veut dire que tu es là pas pour devenir un nouveau riche. Tu es là pour venir servir ton pays. Donc si tu n'es pas prêt à servir mboka na yo, mieux vaut que boyo la nommer puisque kolanda autre banda kolandela ti na bi comme on bi rouge au président loba na Londres. Ezo banda sko bien de na union sacrée oui. Ba yete po ba koma ba riche. Mais en passant nazo féliciter premier ministre, félicitations pour azalo quoi moi mista na biso. Hein? Asala ndenge ba jeune bazo mona ba pasi. Pour jeune nde azana esprit ya komona ke pasi ezana mboka puisque ala un sentiment ba cortège te cortège te biso nyonso abazo mona ndenge to koli na ba classe ya ba pasi banisa donc vi wana ya pasi wana et ça là que amona ke fardo eleki makasi ezali avantage te mais ezali charge pona ye ndeloko to senga yango wana. Merci, toko misko na ngonga suka moi liloba moko mwana mboka président Seba liloba no suka ezani na intervention o bon liloba na ngala suka izaboye nazako pesa toujours peuple congolais makasi ya koloba ke biso ba congolais to souffrir pendant longtemps pour na mboka na biso soko tali lelo yo na ba niveau ba beni ba butembo ba uvira na seigneur sotwana ndenge ba congolais bazo souffrir ndenge ba congolais bazo kufa eza pasi makasi na motema mokonzi ya mboka chef de l'état papa Félix Tshisekedi okomi déjà président ya Union africaine zwa charge zwa responsabilité ya ko mettre l'ordre na est du pays parce que ba groupe rebelle wana ba lekisi ba exagérer ba groupe rebelle wana soko tali bien ezakaka ba pays voisin nde bazo déranger mabele na biso est nde bazo menacer mabele na biso est otali mwa muke Rwanda Uganda ba Burundi ba Tanzanie wana ba Zambie bangonde bazo déranger mabele na biso est balukaka nini pona Congo ya mwana na sengi na papa Félix Tshisekedi Antoine zwa responsabilité na maboko ya commettre l'ordre na niveau ya Goma parce que biso to ko lingate que chaque fois to vlali to la mukibwe autant de personnes bakufi na Goma tolali to la mukibwe batumbi mama na mwana tolali to la mukibwe bakati batumike mike nyonso tout ezo sala makaka na Goma ya mwana na ko s'adresser lisusu na papa Molière papa Lemba oza mukolo se comporter à conséquence famille Tshisekedi baza famille moko ba souffrir pendant longtemps na histoire ya 37 ans famille Tshisekedi ba moni pasi na dictature ya Mobutu famille Tshisekedi ba moni pasi na dictature ya Joseph Kabila famille Tshisekedi ba moni pasi na pouvoir ya Kabila de père ya mwana tolingi teke okoma lokola démo de contrôle ya famille Tshisekedi na sengi na bandeko ba diaspora merci na bino bo soutenir président Sebaluza Edio naza candidat je suis candidat na ba élection ezoya na Congrès ya IDPS comme président d'un parti merci na nyonyos ndeko na ngai intervention na yo pour na Congo ça ne va pas non c'est comme ça qu'il faut mettre toujours de l'ordre à l'époque au Kokuta donc un quartier résidentiel et ça qui ba église c'est un quartier résidentiel mais maintenant avec des bruits comme ça il est pratiquement 16 heures. Donc c'est ça qui montre un peu qu'il faut beaucoup plus mettre la discipline. Il faut gouverner à Salamoussala. Il faut gentiner à Salamoussala. Mais il faut organiser. Il faut 21e. Pour essa répétition, il y a culte. Mais il y a de toutes les façons, on les a tâchés. Mais c'est Gentini Ngobila. Côté Landela Makambo parce qu'ils ont vraiment mal à monter.
Donc à ce qui concerne makambo biso toyeli awa biso toza ba jeune et pas n'importe quel ba jeune olali olamuki obando sala ba théâtre ozaki musicien ozaki soki nani se trouver na makambo non. Nous toza bato ne sénateur à Lobaka les gens qu'on a été envoûtés donc to se retrouver na makambo yo la plupart de nos amis sont morts plusieurs fois arrêtés mais to tikala ko le malabso ngote et aujourd'hui pouvoir pour la biso tozo définir en vraiment dans le sens que les a un privilège il peut s'abonder pendant 37 ans pouvoir te so monde là pour pouvoir te faut to meka ko ça moi ba nuance na bato ba yebaka biso to bunda parce que d'abord les 13 parlementaires les 13 parlementaires ce ne sont pas les parlementaires debout ce sont des parlementaires au parlement des gens qui travaillent qui ont des enfants et puis avec un salaire donc mais so monde ba telemela ki ba bino non biso en tant que ba député to monde que non et simbate comme tous en moi constitution se reconnaître ceux qui ont peut dénoncer les mal il y a un régime c'est comme ça qu'ils sont allés avec Mobutu na moi rappel ou à l'ordre pour que donc aux moi le moto ça député maébi rôle na été non c'est ça que je dis c'est-à-dire que député et ça déjà on dit après député normal les 13 parlementaires après le reste et comme il y a moi ça quoi donc oui bien sûr comme nos députés quand on a parlement au côté peu là li na ope pongi muto ko tuno azate membongo kana ozozo na yo donc ça c'est comme si quelqu'un qui a été engagé donc biso tozana école wana ya que nous avons suivi bato ba sacrifier bo moina bango ba sacrifier misala na bango ba sacrifier ba ndimi ko mettre ba famille na bango na bango en danger notamment ba tchatchi sekedo wa mulumba ba kana na Isidore ba Wankem tous ces 13 parlementaires là comme ils vont inspirer ce qu'on a génération biso que cette fois-ci en tout cas faut to makambo pour te préparer à venir na biso à lobby donc si bon moni président de la République biso landaye nous sommes allés dans la campagne électorale avec yé to PC confiance et to soutenir to continuer à soutenir yé na yé na ba décision na ba action na yé c'est parce que nous savons exactement que à comme mamboka oyo na bitumba oyo ba père fondateur na biso ba bandaka. Donc, il y a un accomplissement, il y a Bitumbo, 37 ans. Et puis, comme je l'ai toujours dit, parlant de notre parti Ezana Maboko, il y a Batumabe. Dans le sens, il y a une unité. Parti Ezana Maboko, il y a comprendre. Donc, ça veut dire que vous ne savez pas que parti a reçu pouvoir, il faut maintenir en gros jusqu'à ce que, et comme par objectif à partir na souka nango. Ce ne sont pas des businessmen, des gens au Lamouina Tongo. Ce qui t'intéresse, ce sont tes voitures. Ce qui t'intéresse, c'est les Foufo, Bandolia, Togomolia et Paul Lobby qui na Bongi. Non, on n'a pas besoin que vous tout ça pour ça. IDPS Lobby Nango. Peuple congolais, non, IDPS avait raison. Wana neto beti maboko tolobi non. IDPS conduit par tel, IDPS dirigé par tel. Voilà le résultat avec les pouvoirs que nous avons à travers Félix Antoine Tshisekedi, voilà que tout peuple congolais, bah résultat nango. Bande on a besoin bazo kufana est qui mi ekoti. Donc ça dit toyoki que est de la République est comme vraiment paradis na ndenge Nzambe a bénir déjà mabele wana. Nzambe donc on moni ba congolais bazo lenda OK mbujimai ba voter chef de l'état na ba pourcentage belé mais aujourd'hui ça ba image mususu. Donc biso to ezendango so so biso toza makamuso tozo garder na mutema otoko loba vraiment parce que il s'agit de nous-mêmes, il s'agit de pouvoir na biso, c'est-à-dire que le chef de l'état a zambete a mérité a sala na ba jeune oyaye bi parce que eloko biso to na ngwe bele bana ngota yoko yana ba diplôme na milai mais biso to na loyauté ton ndima yango déjà avant otoko tela ba kashoko ta kashota ton ndima na ngona ba liwa ba ninga na biso ba kufa d'abord tozaki instable na makamwe bele bino bozaki ta yo lelo yekaka la diplôme ya l'uranium on a un changa place wana. Alors aujourd'hui, tout ça ba image à battre belé. Non, nous avons étudié, nous on a ça, des technocrates. En fin de compte, on s'est rendu compte exactement ils ont des technocrates na muyibi, na détournement, ba technocrates a bien au servir peuple congolais. C'est pour cela que nous avons ça. Félix Antoine Tshisekedi, merci Makasi Yakoboma. Coalition wana et profiter na peuple congolais. Bomi plutôt avancement ya mandat, ya chef de l'État. Alors, ce qui concerne moi, gouvernement Zoya Oyo, Premier ministre, aux jeunes, ma campagne belé. Vous voyez la biso ba complaisance, vous voyez la biso ba sentiment. Wana tolo en tant que combattant. Congo est dans ma campagne belé. Soko est dans maman na chantier, tu n'as même pas le moindre idée.
oyo eza makambo ebele ya makambo ya bikolo te eza makambo ya baparti politique te oyo ekoyema mboka oza chef du gouvernement c'est-à-dire koza na mokumba tellement monene ke so ememeli biso baaventure en tout cas ayo nde koyeba kaka. Merci Big Sami. Tomoni transfert na Kinshasa. Tomoni yango mpe na baprovince nyonso malobeze pana. Merci ndeko Fofana. Nazotala ndeko premier ministre esika azali nazomona aza na charge ya monene. Nazokele mawa po bayeo bazaki liboso na ye batiki na kati ya libulu. Mais espoir eza eloko oyo esalaka ke to relever ba défi minene. Balobaka mwana muke betaka mbunda bakolo pe babinaka. Esika ozali wana landa exemple oyo le oyo moko aza le chef de l'état azwaki comme état consultation ya koyamba batu ekozala pe malamu esika ozali wana oyamba jeunesse nyonso te mais oyamba ba leader ya jeunesse oyo bakoya en consultation vers yo batalisa yo ma esengeli kosala parce que nous pouvons être jeunes mais on n'est pas jeunes d'esprit. Yango la kolinga mande ko nangai azala jeune d'esprit asolola comme un vrai Kinois. Aza mwana mboka ayamba jeunesse wana ba accompagner na ba action na ye. Lelo oyo biso ba jeune toza ba président ba mouvement ba association. Nous avons des idées oyo ko servir na elan malamu à progresser na yango. Yango vraiment na kosenga lisusu pona ko clôturer azala na sens ya lit. Omoni lelo le pouvoir ebungisi bato ebele sensalite ba valeur ebungi na kolinga te esika azali wana abunga pe nzela biso tozali pandile ozozongisa moto na nzela toza horloge ya référence tozali boussole na kati ya océan ata la bisika biso oyo tozali ala na maye tokoyebisa ye toza na makambo ebele ya kolakisa nzela mokonzi mboka esika azali wana ayibi jeunesse oyo ayibi yango très bien que jeunesse oyo soki lobele loko ekosakate pour toza na loyauté moko ya makasi pe fidélité envers notre chef et nous allons l'accompagner. Merci. Mwana mboka tokomi na suka contribution na otango za mona premier ministre eza bien ko lo baza jeune bakotanga ye na valeur net nini. Bon na uté ko lo ba yango awa na pesaki un peu moi ba défi aux zelaye ya makasi mais na rekende beaucoup plus na conseil moi conseil OK non mais tozana ba secteur tout ya mboka eza na urgence secteur tout ya mboka urgence eza hier maintenant il faut azala parce que il doit travailler avec le programme ya chef de l'État. Le programme à chef de l'État c'est simple et le peuple d'abord. Nous on l'attend beaucoup plus à l'action. Alanda ba makambo yo ye akoya ko kuta na pouvoir te. Tu dois être technocrate, mais tu ajoutes également au babengi humanisme moko bona travail na yo. Quand tu travailles, tu dois comprendre que tu wana pour améliorer la situation. Nous on a besoin, si le Premier ministre sera à notre écoute, nous sollicitons à ce que ayamba babilenge. Babilenge yo ya zomona oyo. On va lui donner pas beaucoup plus d'orientation, mais les idées oyo ko senga ke à travailler conformément à la vision chef de l'État. Parce que la vision chef de l'État, nous les maîtrisons. Peut-être qu'il y a eu un présent passé, mais nous, on est nés dans l'IDPS, on est grandi là, nous savons que veut dire le peuple d'abord. Par où commencer et comment aller pour aussi toi achever le coin. Tu as dit qu'il faut continuer à malembe, mais tout ça là, on a 5 ans à biso réussite. Le président Félix Ayouana a amélioré la situation des Congolais, situation de vie d'Embiso. Donc, Maramboza est belé, chantier est belé. Si tu as dit que le awa torolala, tu as dit que biso tozana un esprit à jeune, esprit à jeune plutôt. Iget. Ministre baleki mbalomba lelo kwesati. Awa union sacrée nde maman na likamba to bazose. Union sacrée tokoyi kopesa ngo kombo ya eza eloko moko ya le peuple d'abord hein. Le peuple d'abord c'est un grand programme, c'est un programme très large. Oh bomonaka papa na biso Etienne Asalaka. Ce qui est mon premier ministre a besoin ya toi administrer yango puisque le peuple d'abord c'est un programme moko ya ba soins médicaux, ya social ya population na nini na gratuité ya scolarité.
nde yango wana ezoko renfermer le peuple d'abord na kati mais un programme moko très large et puis eloko na ngai na loba il faut que tosala tout ya koloba que parti politique ekoki kopesa bato misala te en tout cas eza culture moko todéveloppe yango ekomi salité na mboka. Comme ministre, bato molanda ebele bele pas bazwa misala. Yango na moni bato ebele bazo commettre ba erreur mo très grave na musalo bazo sala. Parti politique ekopesa musala te. Muto azo se présenter na azo sala musala. Biso lokwa toza ba socialiste, on nous a appris à créer au contraire les emplois. Ndenge socialisme sengaka. Donc ceux qui toza na pouvoir bo il faut biso à partir de la cotisation ba baza ba ministre ba député ba nini to créer ba emploi. Yango moni ata yo koki ko bisango lobi ke kotika ko condamner ba e bazo diriger parti. To ko condamner kaka puisque on a créé combien d'emplois, on a formé combien de jeunes depuis que to bandi pouvoir. Tozala na vie ya robata mate po to ko banga mutu te to lobaka vérité ya makambu. La jeunesse ne monte pas. Ascenseur exaté, bazo so ba formation te, bazo créer pe emploi te, mais sauf qu'il n'y a que 2 personnes, basombi mapang, basombi mababa mituka. Tant yozo lukato vanda nye, to kokate, mbongo ezokota. Ceux qui président a chaka cotisation te na okamwa, wana seke to banda oloba sous makambo ngote. Ba ministre ba chaka cotisation te, ba conseiller ba chaka te, toza na pouvoir papa. Bafongola ba société na ba mbongo ba cotisation ya bato puisque yango ndeza plan ya socialisme na kati ya nini alors to tika ba numéro matricule nini ça ce sont des aventures pour ba matricule nini sur l'état basi ba kabola il faut que l'UDPS crée des emplois pour les partis socialistes c'est tout. Merci. Na kisasa tomoni na 18 ya FCC au moins député moko songolo azwaka ba jeune bazui ba polo o bo rappeler ba track boy penga solo bazui mo ba boulot o ba otonga meuble moko libanais moko otonga meuble mais député a ozwa ba électeur na ye ba ne osa boulot pa ba libanais yango ba congolais ba tena mituke politicien na pesa ka mutu misala yango to komi lelo député mais engulu pa ya batu na sima même ba pasteur congolais o komona ateyaka masoana politicien moko boy pour bato bandimi bayaka na église de Belé pour apesa bato misala. Est-ce que c'est normal parti politique azwaka bato no ya parti pour engager bato ou bien misala nde eyaka? Sénateur apesa réponse. Merci beaucoup Ndeko Fofana, merci beaucoup. Mutuna nayo eza conséquence il y a 18 ans tout le monde biloko wana ebotami na tango ya Kabila awa. Vous comprenez, les 18 ans, on est biloko on est botami to comme mona que no député na ngulpa ya bato wana za musala na yete. Mboka l'état congolais nde muto ko créer le ba congolais misala po bango bazwa misala, ce n'est pas un député, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas ba pasteur to songolo mpakala. Misala e ya na mboka. Dans chaque domaine congolais à cause la compétent à cause musala selon domaine naïe. Ce n'est pas rôle ya ba député, ya ba politicien ni ya parti politique de Golézer. Vous comprendre. Yango wana ozomona est-ce que c'est normal un pays bien organisé? Parce que rassemblera chaque jour pe église yango eza polele mais yoka son. Yo demande que nation comme ko lobana kandam. C'est le même pasteur oyo ya pesa ki ba témoignage. Moni ba biloko azamu musala nzambe ma pesa ki témoignage chadarende muto ko bimana élection oyo. Nzamba lobi na ye nkolo Yesu donc veut dire que nzamba komo kosa. Ya bimisa témoignage na église na yo oyo ke non. Oh nzamba la kisinga chadarende muto ko bimana élection oyo. Metala nzambe ndenga bete fumbo kekele mwana mboka Félix Tshisekedi bimi. Suko tokondi melana makalela zo tshela biso zo metaka azamu musala ya diabulu. Pour héros et quartier résidentiel makelele lisusu kasi entre biso na banana basaba chrétien banana basana kondima isa biso vous comprendre nzamba waka na bafle to na micro to na ngana zoka mo ndire so na zola ba malemba nzamba koyoka te ozomona bato donc il faut allez-y comprendre eza conséquence ya 18 ans ya Kabila multitude ya ba église multitude ya ba venturier belé les entreprises na ye papa na ngai donc les conséquences à Kabila ndenga créer ba biloko a multiplier ba pasteur ba rebelle bazali pe bazana ba église na bango oyebi ka zara so Robert te ya kazala pasteur
Azara pasteur. Oui, Azara pasteur. Azara Robert, Azara pasteur. Allez-y comprendre, regarde Robert pasteur. Kunda Batoire, Azara pasteur. Na union sacrée en tant que sénateur, il y a jeunesse à IDPS. On retrouve normal il y a ministre social, mais aussi tout Kaboué, Lambert, Mende, ministre de l'information. Beaucoup de conseil des ministres Boyo Zoya, premier ministre à Koti, au moins à Tamboué Mbappé, ministre de la justice. On a démissionné. Nga logo la sénateur bo logo la na Tshisekedi ya Mulumba kivanga na tangisa biso makambo mususu na moni keno Tambwe Mwamba to Lambert men to ministre wa sala azozonga na union sacrée vraiment totala nanu to lingi komona batu wana te to lingi to komona batu sika bave Frank Diongo bandeko Eliezer batu sa longa donc tozomona il faut tomona ka bilongo moko sika ye appelle lisusu Eliezer Tambwe ministre otala boye o excellence Ngoïka Sanji donc na komi djembika je peux insérer de me pendre. On va comprendre. Donc c'est pratiquement impossible. Et des mots na Angelo Bago font de place mon côté. C'est pratiquement c'est pas on n'a pas joué il faut de la tournée. Hein excellence Mokonzamboka. Waza donc les man sénateur. Tous ces vieux papas là au basala au bilong to mona longo média que justice longo que urbanisme au bonaboy pardon. Batwana ba permanent ba observer ndenge bilonga sikezo ya na mayela kalawana ezonga te ba pema ba observer donc ba kene quand même na place wana ba député na ba sénat ba bourgmestre hein ba kene ba chef de quartier chef de riz ba zonga sima makasi le devant bilonga sikeya pour makambo sika e ya na Congo weza union sacrée donc makambo union surtout za la sikeya za vraiment sacré quoi to boyi ba empire ba côté na ba place ba pire bazali merci. Merci, Namon Kajeri. Pour moi, il est l'homme de toi, moi, pour la président ma foot. C'est que la commis mon malam. Mais tant qu'on a couvert na poto à ton melaga na kasongo. Au bout ça n'a ngoté. Et l'autre tenda président commis à moi na malam, moi na Sorbonne. Mais toi ça gouvernement bima. Et comme on attend nous. Papa, muta ko ministre 6 fois, même que so tambola. Bon, et c'est vraiment incroyable et impossible le fait que tu veux comprendre que dans les hautes études, au bango basali, dans l'université na bango quelque part, université quelque part où est ça le ministre na RDC ça existe, ça manque biso. Parce que d'abord du fait que biso ba jeune aujourd'hui tozo CP là pour tout ça en sorte que Félix aza le contraire il y a Babilo Koana. Donc comme on demande ba pratique amike ana pour dire que non nena meka qui na période à Mobutu na se retrouver na Kabila le père na se retrouver na Félix Antoine Tshisekedi ah wana ko simbate wana eko simbate pe to ça en sorte que écolekate parce que université wana ouais ça la ba ministre na RDC comme les autres c'était et peut-être cette fois-ci bilonga sika pe to ebi bango na place au bazali to ebi ke batana ba kozala loyal au chef de l'état ba kozala loyal et capable ya ko servir peuple congolais ndenge tozo zelela parce que 2 ans o ekoleka ezo sous abiso na mutema otomoni en tout cas ki moyibi tomoni ba détournement ba laxi biso ke biso ba ministre akala le même système auto zaki na la Kabili ndé to ko sala ngo comme mona ngo ezaki maseki ya onde to sengi justice a matisa sous moi volume. Cette fois-ci, tu as chaque parquet, va détourner chaque tribunal, tout le monde a tous les miibi, va salir ma ben en boko. Bon, on a répéter pour servir. Un exemple, il y a Bakoya, Basala, parce que d'abord, nous allons passer. Génération Zoya, et comprendre beaucoup plus que il faut cette fois-ci, tu es sérieux. Et ça, en sorte que tu avances. Toujours les gens ba blague côté tous en mboko je vous dis ba minéraux nyonso bazoya o ba Rwanda ba pays nyonso e bazota la mboko ba mona en paradis mais biso ba congolais to souffrir ndenge ni comment to souffrir du fait que so gande qu'on avait comme ministre faut mo babongi yango comme nini est-ce que pour que un pays est développé il vous faut seulement poser la poste en tout cas chef de l'état je sais exactement que au tirer attention à ma cam oyo tous ba responsable à venir na biso à lobby. Donc, ton compte de ma journal, ton compte de ma gouvernement Zobima, est à la gouvernement Oyo et qu'on salir à venir parce que tout seul en tant que jeune et surtout jeune, il y a
ya parti toza ba jeune ya parti ndenge tozo ba kizo ba jeune ya parti toza ba jeune oyo toza ka pembeni na yo ndenge tolo ba boyebi moko na komo na ye et oyebi de quoi nous sommes capables de faire en tout cas comme ndenge ka to soutenir kayo président de la République faut tialisu na gouvernement de complaisance te ya mwi na tongo oh na comme ministre po batini nga na parti politique na to boyi Merci.